Ale kumanga motema moto yaya. Kinshasa, Nabiso, Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB, Kinshasa et l'équipe partout. Bon week-end Nabino Balandi ya magazine KNB Kinshasa Nabiso. Bourgmestre mingi o bakambaka ba commune na bango mingi baeba na kate pa ya population na bango yango lelo KNB ezalaki na commune na Makala bana Makala pe balobi bayebi na bango bourgmestre ya commune na bango biso kine l'équipe partout lelo magazine na bino ekitaki na commune ya Makala kosola pe na ba habitant ya Makala bayebisa biso soki bayebaka bourgmestre na bango biso bourgmestre ya Makala toyebi ete toyoka ke mwana kisense toyoka koyoka nana tamla ko na quartier awate to mona ka été to na sisi ko yebe meto mona ka été comme ne ko to na yebité donc asala tout atamba na ba venir ayeba Makala mabe na tikali ko mona été na yebi pe été ce qui atambola ka se ka tambola na Makala de po biso na Makala to mona ka été ezateka to mona ka chaque samedi ba police bazoleka bazwaka ba desa pa ba mama na yebi pe kombo na été Nende na yo ka so kombone Moussa Abdul Wazaka soki na se pas za sénégalais se pas za malien se pas za wapi ngana yebi na ngate na yebiye comme na yebi te mais na yebiye soki azo ya bona yebi ayebi pe commune Makala te commune Makala pona ye na Makala de ou alors ba pesi biso ko mandamba Makala ezalaka kala bango bazonga na bango na ngaba biso Makala na biso akala etikala boyoki ba habitant pe ba natif o ba botama na Makala ndenge balobi na micro na biso ya KNB biso na KNB to ko belela yo papa Abdul Moussa Razak et sika ozali vraiment kita osunga bana ya commune na yo ba mekata ko sala ba misala au lieu que ba soda ba ya ko botola bango to ko singa bango ba 200 francs chaque jour pour ba tekaka pour salongo et sala makate na commune na yo yo s'intéressera plus kaka na Makala deke na Makala côté na bango nyonso eza Makala balingi ba yeba yo pe ba mona yo to ko beta sete na papa Moussa Abdul Razak ba habitant ya Makala baza na posa ya koyeba yo pe ba mona kayo o salisaka bango misala Kinshasa et l'équipe partout. Ba parents mingi bazalaka lisusu na habitude ya kokende en famille te na ba salle de spectacle. Bozo ba détail na élément o. Kinshasa et l'équipe partout lelo to ko solo la na ba kinwa ba biso parce que to sali remarque moko na to kala ba papa na biso ba bandaki ko mema biso na ba salle de spectacle côté la ba théâtre ba spectacle ndenge ba comédien ba bandaki ko sala mais apparemment lelo habitude wana eza sous tête bungisi vraiment culture wana yango to lingi ko tuna ba kinwa ba biso soki ezali pona nini soki lelo eza ko sala mandenge wana te c'est parce que au moins que ba télévision est commis ba vidéo est commis bon bana ba komi ko stala yango direct na kati ya bandako moi siko ba landela yango ndenge ezalaki ba centre culturel wana te pona ko faire enlever ko pesa ban éducation ezali souté ba salle de cinéma ezali souté bon à cause de ba biloko développement de sali ke ba télévision ko ta bandako et ko ta partout moi bana ba kender sur ba diversité wana ezali souté biso pe to moni vraiment culture on est bungika to comprendre te to éviter parce que to koli nango penza biso to zaki na salle des eaux to zaki na nini ona oyo Kiltrana to zaki na nini na oyo awa nini na Dame de Fatima to zaki ko ya ko tala ba musique kuna ba makambo ebele ezali ko pesa bana pe maele ba muke mususu okuta ba théâtre ya malunga ba to sala ba théâtre ya bien oyo pesa penza nini enseignement malamu pona biso ba jeune tango wana bana mike kutu mais to koli nango moi bien mais les autres sont mon suba na biso na biloko na te et bungisi biso na maele to comprendre ka soute ba to comme sikona makamba ba ordinateur ba Facebook soki Facebook nga kutu na yebi yango te Facebook wana bana nde basala kango na yebi nanga mais culture ya biso lelo maintenant siko ezana ngo tellement négligé par rapport à Kenon sur le plan éducatif bana lelo maintenant siko presque dans banda ko nyonso bato basala ba télévision
Maintenant, il y a belé à battre. Maintenant, ce qu'on va préférer qu'on a peut-être ma camo soit sur le plan théâtral, na banda qu'on a bango, qui est peut-être na base de spectacle. Na ba école mingi na Kinshasa ba enseignant ba comme na habitude ya ko senga ka bana ba 100 francs na ba 200 francs. Bongo pour la nini. Biso qui est l'équipe partout le magazine na bino kitaki na commune na Makala. Kosola na ba parents concernant phénomène oyo ba enseignant, ba maître to ba madame ba komisa yango ya ko senga ka bana batu ba mbongo ya classe R nyonso. On pesa mwana 200 francs to 500 francs kende classe, mwana ko boya fa luka ba pesa na mbongo madame so so ba pesite madame akobeta e. Boyo ka ndenge ba parents ba kolo. Phénomène na eza vraiment ya ko décourager ma casse, ce n'est pas encourager. Eza penza ki to côté. Le problème est qu'il faut que les enseignants soient bien payés, bien rémunérés pour appliquer les makamboana te bazosenga bana bambongo. Et ça qu'on a bana msupe ba pesa bango mbongo te, ba pesa bango ka biloko ba mema balia pendant la récré. Mais ceux qui enseignent comme ko senga mwana mbongo, mwana msupe ko pour ki ma classe pour que maître asenga mbongo. Eloko wana komi ko monde ça passe parce que e bakisi même ba budget na makambo susu. Au moins on réserve 100 francs pour payer ça mwana. Aux obligés de payer 500 francs pour madame peut aller na part na e. Ce que les autres à la peine makasi. Alors habitude doit aller comme en répétition presque l'école nyonso. Donc de maternelle jusqu'à la 6e. Et ça la m'a vraiment makasi. Déjà pratique moi bien temps. Et ça monte ça biso à parents passe. Et comme on a vendu bonbon à transport à c'est bien au Congo là. Surtout on a petit frère na biso avant c'est à quelle classe à l'obio à liété pour mais ça le bas qui va pas congolais le bonbon à transport 300 na moi na mon parce que yé mo razo même 300 bana mso ba même 100 fa ba congolais le 300 pour yé a kende na ndako na kende golia tonda bongo sikoti na nini ba bengisa na école. Boyoki ya vie ya ba parents ndenge balobi biso na kaine beto koyebisa vraiment na ba enseignant ke eza malamu te boko misa bana batu babilanga to ba masuwa na bino lokola bazo futa ote bana bakoma ko kongola ka ba 200 francs to ba 500 francs au cas pe ba ko pesa te bo betara bana batu eza malamu te soki bozara na ba service o ya syndicat soki pe ya ba ministère na bino bokende ko luka bo déclarer ba droit na bino to ba salaire na bino eza te ke bana batu nde bazwa charge ya ba transport na bino to ya koliaka na bino na récré vraiment eza malamu te ba enseignant bo changer botika bana tu batanga na kimia po bana misusu bakomi ko kende ko yiba bambonga ba parents po kaka baya ko pesa bino. Kinshasa et l'équipe partout. KNB kinaki kokutana na Bishop Joseph Kimbalanga pona koluka koyeba rôle nini église ekoki ko jouer dans un pays pour que ba autorité politique ba faire respecter démocratie. Ça et l'équipe partout, les lots magazine KNB Toeko Solola na Bishop Joseph Kimbalanga pour expliquer biso dans une démocratie quel est le rôle de l'église. Rôle na biso oyo en tant que sacrificateur tokoki kozana ngo na kati ya démocratie ezali rôle ya lokola fondement biso esengeli to former batu na kati ya liloba na Nzambe to lakisa bango liloba na Nzambe émanation ya ba peuple oyo bakoki kozala soit de politique soit bakoki kozala ba chef ya ba entreprise soki bakoki kamba batu na kati ya mokili oyo ya mboka na biso esengeli babanga Nzambe pe mutu wana akoki kozala un bon serviteur na kati ya démocratie parce que démocratie boyi mobulu e boyi muibi e boyi makambo duplicité nyonso ya makambo ya mabe bilongi mibale tout ça nde epekisi omoni mutu oyo ayebi liloba ya Nzambe oyo église e formé ye akozala mosali malamu na kati ya démocratie mais mutu oyo ba formé ye te nde oyo tozali komona bango lelo ba pesi pouvoir a bosani peuple akomi kosala ndenge ye amoni atali nanu intérêt na ye personnel liboso olie akotala intérêt général ya peuple mutu ya ndenge wana akoki koloba te ki ayebi Nzambe. Biso église tozali ko préparer batu pa politique batu oyo bakoki ko sala bien na kati ya démocratie. Bolandi ndenge Bishop Joseph Kimbalanga asoli na micro ya KNB concernant rôle ya église na kati ya démocratie. Et c'est grâce au kanga kaka que rôle église na kati ya démocratie ezali ka ko former batu malam pour être na démocratie basalela ngo pe kitoko. Kinshasa et l'équipe partout.
Sous d'autres cieux, fonctionnaire ya l'État azali mutu ya lokumu. Kasi na Kinshasa et comme synonyme ya pauvreté. Bolanda ndenge bakino ba solo liango na micro ya KNB. Province ya Kinshasa cause la fonctionnaire eza synonyme ya cause la pauvre. Boyo kanenge bakinoa ba pesi ba point de vue na bango. Cause la fonctionnaire eza fierté. Quelqu'un c'est un fonctionnaire eza fierté ya mutu. Parce que d'abord faut d'abord au niveau d'études mais en Congo cause la fonctionnaire eza synonyme ya être pauvre. Parce que un fonctionnaire il va na salaire té. Attendre de compte final na yé. À réjouir nango tété que quelqu'un dans la vie. Pour la fonctionnaire et là synonyme de la pauvreté parce que tout le monde a le premier président de la République à la fonctionnaire, premier ministre à la fonctionnaire mais autant la mboka cannabis au RDC vraiment va fonctionner sous ce comme la pauvreté. Autant était ba fonction publique ou n'autre comme ça les athées va faire la libanda faut bien mais ya miko comme ça là c'est-à-dire va faire la COP. Bami la fonctionnaire ba faut bisoter mais chaque jour ba kenda misala. So ibele ko za kuna to kenda rapone. Parce que on a vu COP kuna zo simba te na okende te. Mais avec basala ba COP kuna yango faut ya misala chaque jour. Pour ça azoyate azala ka salaire à vivre te. Fonctionnaire faut la fier na titre on a pas pension fonctionnaire. Parce que le président de la République a fonctionnaire. Azala fier les gens azala fonctionnaire. Bolandi bakinoa ndenge ba pesi ba point de vue na bango mais biso na KNB to koloba juste na ba papa na biso ya ba fonctionnaire oyo bazali na classe ya C il faut kotika kopesa image wana que bozanga en tout cas eza malamu te parce que musala wana bozali ko sala ki fonctionnaire eza bino moko nde boponaki yango mutu moko te a força ki bino to pe atia ki bino na poste wana na makasi Kinshasa et l'équipe partout. Rubrique Nabino bo préféra ya selfie kanga photo seka mukepe buka kingo tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso Kenbo suka Olingi olata kitoko pe o se faire respecter kende na maison d'Orcas confection chez Mami Bilema oyo azali na croisement Ethiopie na avenue et ya la numéro 21 na commune ya Kasavubu boyo kayemo ndenge alobi na micro ya KNB. Kombo na nga Mami d'Orcas naza couturière de formation et naza la maison nanga awa na commune ya Kasavubu précisément na avenue Ethiopie croisement Ethiopie et yala na numéro 21 ya avenue yala les Sikatozali na maison de couture d'Orcas confection. Particularité il y a maison d'Orcas, je crois que maison d'Orcas est un peu spécialisée na nyonso. Na nyonso oezo concerné moisi, teni à moisi et maison d'Orcas c'est ça la nyonso. Et ça là ensemble normal, il y a maputa, et ça là ensemble il y a soirée, et ça là ba robe, et ça là ba maputa na ba camisole, libaya communément appelé. Et ça là un peu de tout, un peu de tout. Tokota moi mukie côté mibali ba chemise, moi ba biloko mususu, mais beaucoup trop le femme na ba robe surtout que mikolo yo toza na climat moko chaleur eza makasi, toza na kati ya ba robe ebele et c'est un peu ça. Awa kaka mama yesoka tongi na lati na nzele fo batu na ngai. Boyoki bino moko ndenge mama Mami Bilema alobi na micro la biso ya KNB biso na KNB to koyebisa na ba mama nyonso vraiment toza na mois de la femme ba festivité na biso eza nanu soko za na bilamba na yo lingo tongisa olingo sala ba œuvre pour biloko nyonso ba art mama Mami Bilema asalaka to ko inviter bino boya ko sala misala na bino kaka awa po ata biso moko pe na KNB kolata na biso mikolo toza kaka na maboko ya mama Mami Bilema na Dorcas confection Kinshasa et l'équipe partout. Constatez que la plupart ya badu o bazalaka na mauvaise haleine to pe munoko solo mingi bazalaka na tendance ya kolobela badu kaka pembeni ya zolo kwa nini Kinshasa et l'équipe partout lelo tozali kolobela batu ya ba mauvaise haleine okomona mutu moko azali na mauvaise haleine mais balingaka kaka kosolola pembeni ya batu balingaka koloba pembeni ya batu okomona mutu
oyo azali kosolola na ye azali kokima ye parce que aza indisposé na solo ezali kobima na monoko na ye me ye moto yango etali ete azokipe te azopusana kaka penepene ya zolo ya moninga en tout cas tokoloba na bato ya lolenge wana il faut kotika ezali malamu te soki oyebi ki ozali na mauvaise haleine eza kaka te parce que osokolaka monoko na yo malamu te malade ya estomac eprovokaka pe mauvaise haleine en tout cas soki ozali kose retrouver na ka wana biso na kani beto kosenga yo obrosaka mingi outilisaka ba bain de bouche tongo midi pe pourquoi ozalaka pe na chewing-gum na poche na yo pour parce que à tout moment mauvaise haleine wana ozoyoka ngo ozali kotia chewing-gum na yo na munoko eko aider yo o diminuer ba mauvaise haleine wana pona o indisposer bato o bazali tout autour na yo te Kinshasa et l'équipe partout. Merci Nabino Bakino na ndenge bo préféra kolanda magazine Nabino KNB ya mukola lelo ekomi na suka soki olingola ta kitoko lokolanga kende na maison Dorcas confection na commune ya Kasavubu croisement Éthiopie na avenue et à la numéro 21 Kinshasa et l'équipe partout.